tant na tangi na sisi étude nanga na komi ko traiter batu ozomona ke bozo traiter batu na moderne mais ba raté ça ba raté au monde mutu bo traiter infection mais kaka mutu na bo traiter infection ayo ozongela bino misusu kaka Nathalie Nobino je dois baser toujours na médecine de maman la kisangai na plongeaki na komi ko traiter bateau traditionnellement et je voyais comme na bandi ko traiter bateau ozomona ke ba guérison o maman bandaki e bandeko sama na ta maman et comme ko sama pe na ta ngai vraiment moto na traité en dehors ya maman nanga ezali malade na traité ya prostate papa wana azalaki vraiment na bana na ye na poto bana na ye ba bengisaki ye ba traité ba zongisi awa mais esimbaki te et tant na traité papa wana biki abengi bana na lobi muto o a traité na biki aza mwana mkie epa na bino dans Marc chapitre 16 le verset 17 Zamba pesinga pouvoir alobi voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom ils chasseront les démons esprit wana na ko chasser ango na kombo na Yesu oui malade épilepsie peut na sali sakango produit épilepsie yango yo ezali wana ezali ici à épilepsie traitement pe épilepsie ezali 7 jours au mona mobile mususu na 5 heures boy amona kane kutu réaction wana te ça mais la mobile qui na 5 heures vraiment sentir que non aza mobile et le kwani ça mais que susté ça déjà un problème il y a ba carence ya libido parce que libido ezali énergie sexuelle ou ezana nzoto moi si ezana nzoto mobile ba produit ezali o ekozongi ça normal libido na yo komi ezongi normal et ça qui si a hernie ya bandeko o basana ba problème ya ba hernie donc ozomona na ba textile na yo ozomona lokola mbuma mususu ebimi wana hernie traitement na ngwesa ka ya 7 jours EKI 7 jours EKI sans opération pour force ezali pona kozongisa makasi ya nzoto ya kimobali ya papa kozongisa makasi na ye cabinet ya docteur Aladji oyo docteur Ahmed Adoto présentement bandeko o basolanda ba o ba yebinga toza lisusu ensemble été parce que lorsque asali retour en Nigeria après 10 ans il a fait que ayeko kotisa domaine mususu o ezala quitté na kati ya cabinet bat bapesa bat ba chance mbongo ko sokola basi ko sala boye ko kanga mibali banini wana fuma eza contre bonzambe. Docteur Ahmed, étant qu'un homme de Dieu, je ne peux pas trahir l'alliance que j'ai traitée avec mon Dieu. Amen. Je tout abandonné. Nasengi yotambwisa ngai Nasengi yozola nangai Natango nyoso nabelelaka yo Kolo yobo manga Nasengi yotambwisa ngai Nasengi yozola nangai Natango nyoso nabelelaka yo Kolo yobo manga Osana kombo nanga Sœur Gladys na eko pesa témoignage nanga na oyo nzambe ya Osana asalelinga bande konanga na bande koteka na wenze biloko nanga e bande koteka mate lorsque baninga baza peni nanga bazoteka kasinga na banda koteka te bande konanga na moni yango o eza malchance na ke kolukela ngo délivrance na kene kotambola pa basala nzambe na ke pa ba prophète ba pasteur bande ko babande ko senga nga ka se bambongo kasi na sila ki kozwa
délivrance te. Lorsque na ekokutana na prophète Moïse alekisi nga na délivrance bandeko na nga alobi mama lakisaka mbongo oyo tekelaka papa abondelaki kaka mpona mbongo wana bandeko lolingi na nga ekoteka échangeaki nake kosomba biloko na nga pour la première jour nasombi biloko na ye nango na teki na wenze balobi mwana mwasi oyo alisimbikisi nayebisi bango nasimbikisi te kasi naleki kokutana kaka na nzambe ya solo nzambe ya ozana esili wana te bandeko na nga nazalaki mwasi ya mikakatano mpona koluka bavisa partout nake na Allemagne nake na France nasilaki kozwa bavisa te na bandeko kozwa kaka toujours barefi kasi papa ntango alekiseli nga ngo délivrance yayebisi nga mama kende kokotisa passeport na yo na ambassade otala soki nzambe akorépondre yo te bandeko nakie kokotisa passeport na nga na ye namoni nazwi visa nzambe ya lola azwa lokumu akumisama na longwe na mboka oyo nazalaki na koti na kati na mboka oyo esika naza yango na ekokumisa mone na nzambe na kati ya ozana bokozwa badélivrance na bino du jour au jour. Merci beaucoup. Shalom, ngai Mama Vitali na Paris, na lignaki na partager na bino témoignage na ngai concernant musala. Na banda ko sala isika moko boye banda ko correspondre na ba étude na ngate, mais nazalaki na choix te et na banda ko mona que nazalaki na blocage pour na banda ko postuler ba isika ebele mais banda ko pesa kaka ba refus na ba refus. Tant na kotani na prophète Moïse na leki na délivrance makamonanga efongwami na moni penza loboko nzambe esali lelo nazolo ba boye na koma responsable. Donc na lingaki na remercier nzambe yemoko na remercier prophète Moïse pe ministère nyonso ya ozana pour na enseignement na suivi bapesa biso chaque jour. Na lobaki déjà ba oyo bazoko luka délivrance il faut bolongola ba posa ya biloko nyonso tu ya mokili botia kaka nzambe liboso bokomona bokoumela te makamuna bino kofungwa ba pe na lobi lisusu ba oyo batambola partout ko luka ba délivrance oyo esimba te awa ezali terminus nazozela bino nyonso tu na moto. Chez Biso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Bote na bande konyo wala na kabiso na kata chaîne chez Biso Télévision. C'est votre humble prophète Samuel Erikasson. Votre présentateur à Bravo Jésus, votre présentateur à Grâce de Dieu, votre présentateur aussi à Police des Stars. Lelo na kata émission na biso moko lelo to yambi un grand homme de Dieu o wapi tolanda qui est na ba témoignage na ye mais tout ce qui a monté je crois les a continuité il y a témoignage il y a l'homme de Dieu nan il s'agit d'un il s'agit il y a docteur Obed c'est lui qui est au tout ça na kati il y a notre plateau encore une fois pour la continuité il y a notre ozaki le témoignage il y a Vinae par rapport à parcours à Vinae. Shalom l'homme de Dieu. Oui, shalom papa. Boni. Angola Nzambezobika. Angola Nzambezobika. Vraiment on a CP une casse encore une fois. Il y a encore une fois pour la continuité à témoignage na yo nzamba pambolo vraiment. Amen. Bonne santé ndaku bana et puis musala. Oui, nzamba zobatela du jour au jour. Vraiment. Zobika malama. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux prier pour que tu continues? Oui. Dans ce préféré de Sambela. OK. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Saint-Esprit, les communicateurs indispensables de la grâce. Il est écrit chaque matin Dieu renouvelle sa bonté. Merci Seigneur d'avoir renouvelé ta bonté dans nos vies Seigneur. Car la Bible déclare, nul n'est le maître de son souffle, Seigneur. Si, Seigneur, nous sommes vivants, c'est parce que Yahweh a voulu qu'on soit sélectionnés parmi les vivants. C'est pour cela, Adonai éternel est Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te sentement. Loin de nous toute force, toute influence qui ne confesse pas ton nom, Adonai. Que le Saint-Esprit de Dieu soit au milieu de nous. Que ton règne en ces lieux, au nom puissant de Jésus. Je laisse tout entre tes saintes mains du début jusqu'à la fin, soit notre Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Papa Obed, oui, papa. Tout ça a besoin de continuité, hein? Parce Oui. qu'il y a un bateau vraiment, possible qui m'y était pour la continuité à témoignage na yo. Ok. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup, Bandeko Balandi. De partout, Bozali, na pesi bino mbote mingi. Na lingi bino mingi et surtout bandeko o bazo continuer ko benga bandeko bazo continuer ko zo traitement bazo pesanga confiance na pesi bino mbote place bozali zamba pambola bino continuité il y a message au nazala kinango ezali par rapport
ya vie nanga na monde ya traditionnel parce que il y a des gens sobenga kotuna pourquoi tu es un homme de Dieu et ozo sala médecine ya bokoko eza kindoki bobo. Donc médecine traditionnelle eza kindoki te. Soki okei na Apocalypse chapitre 22 verset 2 Zamba lola azolobela makambo o etali médecine traditionnelle. Totangango. Pour ne pas continuer le message. Apocalypse chapitre 22 verset 2. Apocalypse chapitre 22 verset Nango 2. Donc 22, je crois c'est le dernier aussi chapitre. Il y a livre Apocalypse. Nous lisons la parole de notre Seigneur Jésus. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords d'une fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendit son fruit chaque mois et dont les feuillages servaient à la guérison des nations. Amen. Ézéchiel 47, verset 12. Ézéchiel 47, le verset 12. Ézéchiel 47, le verset 12. 47, verset 12. 12. Je lis encore une fois notre ponction des Écritures. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, un crotron, tous sortis de la arbre des fruitiers, leur feuillage ne se fleurit point. C'est ça? Et les fruits aura point de la faim. Et ils miront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leur feuillage de remède. Remède, c'est la solution. Parce que, oui. Wana eza réponse na pesi bandeko oyo bazolanda ngai. Ça dit OK na biso na Ancien Testament. Na yebino na Nouveau Testament. OK. Donc ombre na nini en tout cas. OK, bato bayeba ke médecine traditionnelle ezali sorcellerie te. Parce qu'il y a un roi dans la Bible, Abandel Kobela. Et le roi Abandel Kobela, Zaba révéla prophète. Asoma Kassa, Asalanini, Ape Sandeko wana, mais roi wana posa nini, Abika. Et le roi Abikaki. Donc, traitement oyo na salaka na médecine traditionnelle, eza bondo kité. Docteur Ahmed Obozomona, na kokotinda bino de partout, prie ton Dieu, tout état d'âme ya Docteur Ahmed. Et Zamba révélé au ngana sali. Et kobanda nanga musala oyo na bandango, maman na bisonde azalaki, moto abandai ko soigner batou, de part et d'autre batou bandai ko ya, je voyais vraiment ba guérison moko et bandai ko salema wana. Ezo salema. Et vu que vocation nangai, ezalaki ke ya kozala homme de Dieu et ya kozala médecin. Parce que lorsque je grandissais, eza des aspects on bandai ko lakisa. Et na des aspects wana, maman na papa bandai ko loba mono soka koli, aoza musala nzambe pe aoza la docteur en même temps. Et c'est pour cela tant que bandi ko na miebi, maman siko bandi ko luka plus na travailler kana ye pour que na yebake médecine traditionnelle yango desali base to maman ya ba médecine nyonso. OK. Et cela fait que tant que zokola to so sala traitement na maman je voyais et ça na ba kam so yé vraiment bo bangi bo bandi ko yebisa maman mutu wana ndinga zawa na kokufa mais maman auyambaka wana na confiance nyonso akopesa traitement mutu wana biki. Et confiance wana na kola nango depuis bomona tant na tangi na sisi betide nanga na komi ko traiter batu osomona ke bozo traiter batu na moderne mais ba rater ça trop ba rater au mona mutu bo traiter infection mais kaka mutu na bo traiter infection ayo zongela binu lisusu kaka mutu bo traiter e komi ba ka attention bo pesa mutu kisi ya vie mobimba mutu diabète bozo pesa ben silme ya vie mobimba. Nathalie Nobino, je dois baser toujours na médecine de maman la kisangai. Na plongea qui na komi ko traiter bateau traditionnellement. Et je voyais comme na bandi ko traiter bateau. Osomona ki ba guérison o maman bandaki e bandaki ko sama na ta maman et comme ko sama pe na ta ngai. Et comme ko pesa nga confiance ya musala. Premier moto na traiter en dehors ya maman nanga ezali malade na traiter ya prostate. Prostate. Izaki mosomba. Qui papa momi. OK. Papa wana azalaki vraiment na bana na ye na poto bana na ye ba bengisaki ye ba traiter ba zongisi awa mais esimbaki te. Et tant na traiter papa wana biki abengi bana na lobi muto o a traiter na biki aza mwana mkie epa na bino. Oko sala bana o bino boboti. Mais mukolo bokoya na olingana laksa bino ye. Et je bénis Dieu
par rapport ya bénédiction on a qui nzela et papa wana et ko sala ke na parcours na kutani na docteur Aladj et docteur Aladj to bandi ko travailler na cabinet na ye on travaillait ensemble papa et na l'occupé na améliorer les sous connaissances parce que la connaissance il faut qu'on multiplier il faut encore quoi ajouter encore oui. Et ko sala na même cabinet to ko yamba docteur moko docteur Kay bande ko BP docteur Prince paix à son âme et le docteur wana azalaki vraiment na capacité ya ko traiter bato ebele ya baka ebele et ko sala ye moko docteur Aladj bisinga lobi soki na yeba musalo eza grâce ya amina nga o yende mutu alakisanga bakisho nyonso de abandi ko apprendre ngai abandi ko apprendre nga mais tant on doit prendre nga soki docteur Aladj amoniye o mona silikeli abandi ko lobela ye parce que docteur Aladj est un Nigérien abandi ko lobela ye noko moko onga na zo kati au monde après tant que tu captes balé au bio abandi gangela nga na laksum salade abandi ko apprendre ngai en cachette papa ti na ko koma fama mieux et dernier mutu oyo alakisanga musala ezali koko moko papa kota zamba et le papa na vanda na cabinet mana moni mutabeti porte koti papa na talia obiesa yo alobi ndenge za baibisi na lalaki bazo ebisanga na ko lakisa mwana moko na veni du befu awa na lakisi bakisi oyo akobanda kotraite bato ya makambo to ayebite ndenge zawa ngai vraiment nazobela parfois nako kufa lobi to lobi kuna mais batindinga na lakiso et tant na ye na moni eza yo mutu na monaki papa na apprendre ngai et to silisaki formation na ye beti lelo après 3 jours nazo moni li soutene na bengi numéro na ye bazo apprendre ngai que non akufaki azana mort et salaki ngai pasi na pambola ki nzambe parce que ayaki ko baksa connaissance dès que ça la tong na bandi ko fanda docteur Aladj voyagé na tikali na cabinet j'ai travaillé na améliorer cabinet na d'une façon oyo bato babande ko ya na cabinet akoti amoni format que non awa vraiment c'est sika mala parce que auparavant cabinet ça qui vraiment très sale bato bazo ya bazo finga bazo koti sambongo mais lié sale mais tant akei j'ai pris le temps ya ko soigner cabinet ya ko bongisa atika baniongo moko une affaire il y a $4,000 je comprends pas parce que le cabinet mbongo bande ko kota chaque jour et baniongo wana et soit qui a ngondengeni je lui le temps ya ko futa baniongo wana atika ki atakisi moko te a alobi on a fait travailler na kotita bakisi o bande ko continuer et ngai na bandi ko traiter bato na médecine na biso moko a na traiter bato na futi baniongo na ye na améliorer cabinet et j'ai travaillé et du coup tant ya yekoya et na monike ba pratique moko ya mabe avant que tu ya monde oyo ya YouTube na kota ngondengeni na vanda c'était à 2014 azala na prière na badara na prophète moko le prophète Jérémie et le prophète Jérémie alobi l'homme de Dieu tant nazo bondela Dieu me révèle que na nzela musala no okozala na moni kombo na yo partout dans le monde na ba panneau publicitaire na ba journaux et bato bazo tangango na nzela musala ya ko traiter bato et na nzela musala on des ministères no sala penini et koyeba na kopaki message parce que nga na doutaka vraiment na message te oyo te panza lorsque le Saint-Esprit convainc nga eza message na combien OK et ko koma na 2019 il y a un journaliste papa abandai kolala azolala soka moni ngai asali insomnie amoni ngai alamuki asali insomnie pendant une semaine moi c'est un yo zolala te alobi se nazo rêver docteur moko mais na ebiki aza musala nzambe magate tarabat na beaucoup soki na lotie pongezo silanga il faut na kendo komona tanga yo komona ngai abandi ko ebisanga na tuni yo sala nini parce que to ndai ko travailler na kala na Canal Futur na radio aibisinga non na koma ko sana nga be émission internet ebitie parfois nzamba za na posa to tourner no émission pour kimia alobi eloko pe moi sanga lobaki yango et par là tant oyo to sala na émission première émission aibisinga lobi na kokoti sango et na otinde lo lien yo activer ka connexion na activer connexion là na yamba 39 appels il y a différents pays c'est alors que je confirmais le message que le prophète Jérémie a pesanga na bada et j'ai vite compris que non eza porte oyo Zambe alinga kokisa oyo alobaki et à partir du jour wana na joie vraiment oyo eza aventure na chango musika nanga
nazwa oyo ezali komimona pamba na tiango musika na se concentrer na musala nanga soki na yambi patient je travaille durement pour que mutu wana apika témoignage nange kende na monoko 2, 3 ou 4 personnes parce que le but n'est pas que bat batala kanga kaka mais but c'est que na atteindre dimension on zambalisaki pour mutu lelo po bakombo na ye ezala affiché na ba panneau publicitaire partout dans le monde na ba journaux tina monoko batu cela veut dire il faut mutu wana sala musala malamu toko sali musala malamu c'est alors que eloko wani osalima. Et c'est pour ça que je prends le temps de prier pour ça et je prends le temps de prier pour mes produits, je prends le temps de prier pour mes patients. Bah oh bazo landanga bah déjà aux traitement pananga bah déjà que le docteur Ahmed traitement na il kana prier. Je prends le temps de prier et pour que zambe abi ki sabande ko nyonso ba yaka nzela langa ba yaka nzela langa. Et loko oyo souci ezalaka ya ko sunga bande ko parce que na mboka na biso lelo so batumsu ba kufa eza parce que bazangi mbongo. Bazangi mbongo. Mais souci na ngeza la ke un jour na tonga hôpital moko ya munene makasi et na tia baka mususu o na ebike baka o ndeti baka ya cancer ya ba prostate baka ya ba diabète baka ya ba tension na tia ngo traitement moko gratuit na zo vraiment temps ya ko traiter batu pour batu ba zo confiance en médecine traditionnelle parce que médecine traditionnelle les gens na confiance te et pas batu ebele. Pourquoi? Parce que ba o ba yaki liboso basala babuzo ba charlatan ba yaki pona mbongo balia ba mbongo baskroka batu ndesala ke batu médecine traditionnelle et si la valeur et si la vraiment valeur yango le docteur Ahmed azana pour sa confiance wana chile pas batu et zonga vraiment na kati ya batu pour que batu ba oyeba ke médecine traditionnelle yango za mama o ebimisi ba kisa ba comprimé o bango ba milaka. Merci les docteurs et tena benga pasteur docteur na bengo nani na habité. Merci vraiment par rapport à comment peut expliquer biso comment et banda kiti bon habité maman aussi elle priait comme vous. Oui, maman aussi elle était la servante de Dieu. Oh qui ko priait la résistance chrétienne. Résistance chrétienne. Oui. Toujours à Nalemba. Non, c'est ça qui n'a qu'un gassin. Oui. Ah d'accord. Merci beaucoup docteur. Bon. Au lobby tant que vous avez un monsieur autant à l'âge, vous avez un même cabinet, c'est-à-dire traitement qui c'est bien au Nigeria. Oui, bah qui ce qui a tant qu'il y a Zalaki, tu m'as que c'est la plus produit à Nigeria. Et tant qu'il y a qui des na zongila qui traditionnel na bisomo. Donc pendant 10 ans, on a travaillé dans la médecine na bisomo traditionnel. Bon, pendant combien de temps vous travaillez pendant 5 ans, tu travailles ensemble. Nous travaillons ensemble dans le cabinet et tant qu'il y a voyagé, on a travaillé pendant 10 ans. Pendant 10 ans dans le cabinet. La différence entre qui sont dans le Niger et oui. Vous avez travaillé pendant 5 ans. Au moins, il y a un résultat. Mais quel peut différencier biso? Au Nigeria, non ça n'engeni. Bon, biso mo pe non ça n'engeni. Différence entre les produits nigériens au Rwanda ko sali la pendant 5 ans wana na oyo biso na sali pendant 10 ans. Et ça que oyo ya Nigérien et bande ko so biso temps. Ils ont temps pour donc soigner mutu mona ke non esu mutu tembele. Mais na suka nango moni ke guérison payé. Mais 8 ans tembele. Mais oyo ya traitement oyo ngana so sali là, au moni ke pendant 21 jours seulement un traitement et mutu a eu solution. Et oyo il y a 5 ans il y avait beaucoup de conditions. Mais ndeti o abiso au monde ke au cause des conditions wana comme la masangate tango so consommer ba produit tindenge aussi lisa traitement na yo. On contrôle biso biso. Comme la santé bo mi balé. Ya mi balé to talaka so za muto ya aza diabétique. Il faut to éviter bloco ya sucre. So ki aza muto ya hypertension, il faut éviter bloco mungwa bloco mo. To pesier traitement abandi ko landa traitement la biso comme c'est doit. So ki aza problème infection to traiter moi sina mobile parce que l'infection c'est sexuellement transmissible. To traiter bango mi balé pour ezalate que non traitement donc ça par condition wana. OK. Pendant ces 5 ans, ozaki na nini wana est-ce que vous avez temps moi ba ouverture monsieur zaki akubima na mboka ou soit tant yo après 50 ans bandi ya biso ne ba ouverture ça pour que ba ko voyager peut ba peut traiter ba to payer ailleurs. Tant que pendant 5 ans, Nazaki vraiment coffret. OK. Nazaki coffret, je travaillais comme, disons, vous travaillez comme la servitude de mon corps. Tu ne peux pas bouger au sein de l'activité moussouté. Activité oyo,
et to bande o ngana ye to tchaki vraiment na c'est eza activité makambo. Là ce qui t'aime makambo koki, je dois laisser le travail na ke makambo. Mais d'autres activités que obima obo abande ko lingate. Abande ko lingate parce que na bande ko bosser dur. Nazo bosser vraiment dur. Les gens au bande ko mo. En même temps nazo consulter bato, en même temps nazo pesa bango bakisa, en même temps na sima kuna ba moto ba nzunga ma famille moto bakisi ezotoka. Na olamba bakisi. Donc j'ai travaillé vraiment dur. Tantôt au monde wana boye ba patient ba tondi libanda wana bo. Ah oui ça bango ninge bozela docteur Aladji. Bozela docteur Azoko. Donc au côté bato comme au moi docteur Aladji on zande mona mukebo. Bon. Donc ba occupé musala te. J'ai travaillé dur. J'étais vraiment coffret. Et ba ko bimana ngai to ko bando ko traiter nanga partout dans le monde ezali tant oui accueilli dès dans le 2019 wana tant na côté monde internet de la comme ko traiter partout dans le monde et bandu ko sa pe que non ozobima ko traiter batu mususu et batu mususu denga azala kawana ke non azana mbongo na ye azana na makokite makasi ezate vraiment ko sala déplacement et azui charge na yo abengi yo yondo traité esili ozongi na cabinet et ce qui a fait que je formais aussi des gens pour que en absence nanga bazala capable ya ko travailler na cabinet na zawana nazo travailler na docteur Géry, nazo travailler na docteur Emmanuel Mazezi, nazo travailler na papa Philippe. Donc ezawana pa docteur o bazali makasi pour tous travailler na bango musala wana. Et présentement pour na bandeko bakotu na cabinet ya docteur Aladji oyo docteur Ahmed Ando travaille présentement bandeko o bazolanda ba o ba yebinga toza lisusu ensemble été parce que lorsque a sali retour en Nigeria après 10 ans il a fait que avec côté sa domaine mususu o ezala quitté na kati ya cabinet et domaine moko obino moko boyebi ke no monde ya traditionnel et ça na domaine mususu oyo ba pesa ba chance mbongo ko sokola basi ko sala boye ko kanga mibali banini wana fuma eza contre bonzambe. OK. Eza contre bonzambe. C'est ça qui a fait que Docteur Ahmed, étant qu'un homme de Dieu, je ne peux pas trahir l'alliance que j'ai traitée avec mon Dieu. Amen. Je tout abandonné. J'avais tout abandonné. Nyonso vraiment. J'ai même pas 50 francs. Babloko nyonso na somba ki na tiki nyonso. J'ai laissé le cabinet comme ça. Na payé no bino. On continue musala et je préfère qu'on garde contact, to garder bonne relation wana. Et parce que je le prends, mon père, na zoake le roi papa, to garder bonne relation entre père et fils. Et que to bebana à partir de Kambo parce que ngai vraiment mutu akokozala na ye na ba magine na ba makambo na ye je sais place onga na telema. Amen. Oza la difficulté à renverser nga ou renverser nga sur nzambala lipongi. Et natali ke soki to koti guerre na ye un jour na opedre ye. Mais na lingi azala monument moko boy ponanga référence moko boy ponanga yango na tiki place wana cabinet wana atika continuer musala et moi je fais une autre cabinet oyo nzamba révéla kinga yi kombo ya cabinet la restauration ezali place wapi o nzambe ako restaurer ba santé ya bato na nzela ya docteur Ahmed na ba produit o bozomona oyo eza ba produit eko restaurer santé na yo partout aux en monde et bandeko bazana Kinshasa partout dans chaque commune ozali Docteur Ahmed azawana pona bino disponible. Et bah papa o monika za papa mukolo bozobi sa papa mukolo azana problème ya prostate, azana problème à tension, azana problème à diabète. Moi ebo sali déplacement ça te na koyati na ndako to consulter ye totali to bandi traitement na ye. Docteur Ahmed azana na compassion ya kolandela ba patient na ye et o ngala linga keza ke chekite na linga guérison pour que batwana ba vivre ça ba am o nzamba nango posa. Ok, merci beaucoup. Je crois que notre docteur Ahmed, en tout cas, pas Moulayo, vraiment, Minya Koleka. Je crois, c'est juste ça qu'on a dit expliquer. Oui, tout justement, en tout cas, waouh. Mon commune, nous. Ezali Acacia Hernie. Et très hernie. Et ça, Acacia Hernie, il y a bandeko, oh, bah, ça n'a pas de problème, il y a hernie. Donc, aux hommes, on a textile, aux hommes, on a le col à Boumamsous et Bimiwana, et zo sala ba douleur un moment un peu kimi ye na ba ventre wana douleur moyo sala ta ko tamboleza te ba douleur na ba ventre et traitement za wana hernie traitement na ngoza ka ya 7 jours EKI 7 jours EKI sans opération
traitement 7 jours et kei libela. Malade d'épilepsie pour ça. Oui, malade d'épilepsie peut na sali sakango produit épilepsie yango yo ezali wana ezali kisi ya épilepsie. Traitement pe épilepsie ezali 7 jours. 7 jours ya traitement. Épilepsie ezali ba maladie moko o ezalaka ba bwakilaka ba esprit ya ba wei. Esprit ya ba wei. Eza traitement o elekaka o melikisi docteur abenda bondeli pona yo parce que dans Marc chapitre 16 le verset 17 Zamba peut singa pouvoir. Alors voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cœur mon nom, ils chasseront les démons. Esprit wana na ko chasser ngo na kombo na Yesu. Et na suite traitement na pesio et traiter malade au komi bien. D'accord. Deux questions na poser avant de comment la sona bango le na tongo hein. Ouais. Et il aurait besoin d'abord nini comment dire Fox ya kimobali. Oui. Yana papa mususu ya papusani. Azoko ka susu tazo se pesoso mamate. Et ça a pris du temps à 10 ans. Est-ce que il pouvait encore revenir na bakisi na yo? Oui oui. C'est possible. Hein? C'est possible tozali na kishi oyo uku force. Uku force ezali pona kozongisa makasi ya nzoto ya kimobali ya papa. Kozongisa makasi na ye. Parce que cause ça peut être provoqué par l'hémorroïde, ça peut être provoqué par tension ou diabète ou obésité. Bande comme suspect malili à coquin ngote et comme provoquer ba problème wana. Et tant au docteur Ahmed Ayambi muto abongo, alors ça la diagnostic ya ko luka ko découvrir et lokoni ne cause faiblesse wana. Et lokoni ne cause impuissance wana. Et par là, le docteur Ahmed akokoti sa muto na ba remède o etali ba malade wana, dans détruire cause et na détruit ba effet au Italie parce que ce qui est attention wana c'est que tension de causer fait wana ya faiblesse donc to traiter tension to réparer nzoto papa et papa azongi malade et bande komi balo pe basa déjà na problème ya ba carence ya libido parce que libido ezali énergie sexuelle o ezana nzoto moi si ezana nzoto mobile au mona mobile mususu na 5 heures boye amona ka nekutu réaction wana te sa mela mibal ke na 5 heures vraiment sentir que non aza mobile et lo kwani sa merke susté comme là, problème de éjaculation précoce, la faiblesse, wana, à côté kaka mukeboye, à umelita éjaculer, et si l'embi, moyen à ça sous ma casse exate, bah produit ça li ou ekozongi ça normal, libido na yo komi ezongi normal, au moni moi si na yo boye, au sentir vraiment que non, nzoto na yo été l'emi. Et même à côté à bas si déjà vous avez un problème, il y a carence, il y a libido. Et ça là qui a combien de problème, azo sentir le son mobile inete, oh là là mobile lokola, il y a un année qui pendant 1 mois, 2 mois, oh et ça. Et là, comment ça anormal? Moi, si jamais je beta 2 mois, 3 mois sans que aluka mobile na. Au moins que mobile yo moka uka moi si na yo, mais moi si aluka côté. Et ça ba problème moko wana. Et c'est que ça la carence ya libido et que ça la problème à frigidité et que ça la problème à mari de nuit. Et ce que ça va mari de nuit c'est que ezali problème à maladie wana. To traiter ngo moi sinon azongi normal et ba produit oyo ezali ba produit moko très efficace pour na ba situation. Dernière question. Et puis pour te chiter pour ça on a un téléphone. L'ange âge nini o ezalaka que non moi ça ko bota sauter. Bon, wana na pour répondre on a des aspects. Premier aspect ezali déjà moi si tant que c'est déjà 45 ans et ça déjà difficile pour na ko le ben possibilité na le difficile pour asala nini à concevoir. Et c'est difficile pour concevoir. Mais selon Zambé 45 ans, et ça des difficultés pour moi, ça concevoir. C'est possible avec Dieu que moi, si même à 50 ans, à concevoir. Donc, par là, na kolobake. Au cas où na kawana. Moi, c'est moi 45 ans, moi, c'est moi 50 ans. Mais il a un problème, on a besoin de faire bota. Et le point est belé, n'a pas une bota. Et le point la landelaka. Et koko sala mutumoko akotaki na ménopause précoce avant. Ménopause yaki avant. Pourquoi? Parce que ça a une infection moko ya makasi. Et ça là qui déjà est bloqué qui cycle na ye, abanda comment est sous la période na été. Ando mon sous la période na été. Et mutu abongo on se trouve na kati na ye ba maki ezali. Ba maki wana ezanango. Et ça li que infection na des bloqués. Et bloqué. Au ça là que au déboucher ba trompe na ye, au soukoli au pesi ba qui se soigner ba infection wana vandi na niveau bofé. Et ça li que moi souvent on a la chance. On a la chance au bout. Et un mois, je me souviens mobimba tellement qui sérieux et belé. Alinga qui n'est makambo ya avortement te, alinga qui n'est makambo mibalité. Avant di bongoti, et ko sala que 40 ans boye, aye ko zo libala, azobo tate. Et ça problème te que non, asa stérile non.
Et ça problème que non tant o ebele o azui ya kosangana na mobile. Il faut chauffer matrice na ye. Il faut chauffer vraiment matrice na ye. Il faut azwa qui soit soigner un appareil génital na ye. Alors on a la facilité à bout. 40 ans pour la mobilité, mais mususpect à balani azagi vierge. Oui. À côté na libala, il a 45 ans. À botite ayebi mobile mususpect, seul mobile on a Arzouaban. C'est possible donc aye vraiment tu reçois traitement d'un te soigner hormone que Arzouaban. C'est possible. Arzouaban. OK. Merci beaucoup. Je crois que nous avons notre émission docteur et pasteur Obed, je crois que Landi est très très bien, en tout cas, à enseigner Bissot. Tu me dis, question, oh, des fois, on a tout dans le prophète Eric. Je crois, il y a d'autres choses, je suis spiritualité, mais elle, on se peut frotter, n'a pas mon ganga. Je crois, l'adresse est là, après, c'est Bissot numéro de téléphone. Au Benguié, il peut ébisser Bakanayo. Au Komina, cabinet Naya Yamio, pour expliquer tout sauf rien. Et puis, je crois, à la moi, primo, moi abordable, parce que la compassion à tout, je crois. Et vous avez exagéré, parce que maintenant, lui, il est d'abord un pasteur. D'ailleurs, on a mon thème d'abord, et Baba Télépate, et puis Dédé au César, docteur. Après ça, on a contact. Au Bengaye, vraiment comment on a, et je crois que nous avons besoin, donc les cabinet la restauration, nous avons besoin de faire restaurer. L'homme de Dieu, nous avons besoin de faire numéro, on a contact. Ok, numéro, nous avons contact, ils allaient plus 243 89 97 78 138. Plus 243 89 97 78 138. Et ça numéro ya WhatsApp, et ça numéro ya appel benga koma na kozanga te ko répondre na mituna nyonso nazana pona bino. Poser ba question nyonso oza nango posa docteur Ahmed Azawana pona ko répondre ba question na yo. Ba maladie au docteur Ahmed a traitaka te, au yebiso karama ke maladie on a traitaka te, na traitaka te. Et ceux qui n'ont traité kango te na cabinet nanga ezana mutu a traité kango yende mutu a ko traité yo yemta traité yo. Donc docteur Ahmed Angara vraiment nazala vraiment clair partout wana nazala quoi mususu te oyo na traité kango traité tous les 9 d'oignons sont dans incapacité il y a 5 ministères on a une incapacité à traiter donc na kate na olobi ke na ko kango te donc na travail ka bongo bande ko nyonso bo hésiter te ko benga au Bengi, docteur Ahmed a coupé sa adresse, oye sur place dans le cabinet, oye to consulter yo, to yebi maladie na yo, to pêche yo ba produit eza très efficace pour que obosa na maladie wana. Et bandeko bazali banda au Bengi, au tindi mbongo na yo, to zui ba produit to déposer dans l'agence et docteur Ahmed a fait ses explications dengo sale lango, to landeli on a ba prière. Yo moko komona ke ozala décider o témoigner moni na Nzambe ndenge bande ko mususu o bazo témoigner Nzambe bande ko mususu bazolo ba ke soki docteur Ahmed ozala ki bana kana pesi papa mbote na Suède alobi soki docteur Ahmed ozala ka depuis kala mbelanga na dépasser ka bambongo ebele to ozala ka wapi ozelina dépasser bambongo na ngebela po yo komonana et aza molandi monene ya bravo Jésus. Et bravo Jésus tala ku vraiment boye na fandi boye na moni ke ye atale mission moko intéressé à tinde ngati wana na bité ngala za abonné kuna donc mission do kota na zo mona ngo déjà na zo landa habité omoni bino basala Nzambe faut bolanda ba bloko donc Nzamba pambola basala Nzambo bazana na bravo Jésus et apambola ba nyonso bazo travailler kuna bazo samsa kitoko to peste pe mbote sika en tout cas merci beaucoup papa merci Nzamba lola a pambola biso et Nzamba pambola ndeko nyonso akolanda ndeko nyonso akobenga et surtout bandeko bazwa traitement na cabinet la restauration okozalama restaurer et au témoigner modena Nzambe. Merci beaucoup, je crois makambo malamu yumela kate vu que za télévision zata Nzamba pambola bandeko nyonso bolanda kibiso et c'est que bandeko balingaka mingi oza besoin traitement traditionnel. Je crois l'homme de Dieu a touché 2 versets bibliques et puis totangi yango traditionnel et ce n'est pas un péché ça nango lisumuté. C'est une recommandation Nzambe je crois au pesa même na kati. Il y a un verset biblique. C'est que, oh, il touche à ma case, parce que moi, j'aime d'abord les écritures. Tant que si mes chrétiens, en tout cas, on a dit oui et amen. Dans ce qu'il y en a. Tout le temps, la ciment, Zambalo la pambola biso. Nasengi, yotambwi sangai. Nasengi, yozala nangai. Ata konyoso, nabele la kayo. Nasengi yotambwi sanga Nasengi yozala nangai Atango nyonso kabele
Chez Biso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo.